Nzambe apambola bino bisika nyonso ezwami bino ezali émission na bino bolingaka toli kati na bonzambe présenté par moi la grande dame que vous connaissez, que vous aimez, que vous appréciez. Bandeko lelo toko solola toko beta lisolo tope toko lobela sur la réputation. La réputation. Nalobaki pona bandeko ta musumba ya liboso olanda ngai kombo émission toli kati na bonzambe. Toli kasi na bonzambe. Lelo tokoyoka batoli ebele ekopesama de gauche à droite. Surtout 20 réseaux sociaux et donc vitesse ya Android. Tozomona makambo ya ndenge na ndenge, tozoyoka ya ndenge na ndenge. Kasi toli kati na bonzambe ezali émission oyo eye pona ko édifier bana na nzambe. Eza émission oyo eye pona ko tia à l'aise na mutu nyonso, pona ko réconcilier mutu na nzambe, pona ko zongisa boyokani entre moto na mokeli na ye. Ezoko sunga biso na batoli concernant nyonso o etali vie et po ete totambola lolenge nzambe alingi. Nalobaki tokolobela nyonso sauf rien parce que makomi elobela nyonso. Et nzambe a s'intéressera na totalité ya motu. Yango moni yeso atika lola kita na se pona ozwe sika na yo pe ya ngai. Na mabe otosala afuta yango enfin que yo ozala bien. Enfin que yo ozala erré. Enfin que yo ozala à l'aise. Toyebi verset ezoro elobara na livre Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est le projet de bonheur et de paix, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Voyez? Donc, lelo oyo sans plus tarder, na kolobela likambo etali réputation. Et aussi to lobeli pas mal de choses. Na ba vidéo mususu eleki, soko zoki ta kolanda, pardon, occasion rolanda te. Oye kokota na chaîne na biso ya YouTube MDGD TV mafuta ya sika. Donc quand on a le bien M comme maman, D comme Dorcas, G comme George, MDGD comme Delta. Donc MDGD TV mafuta ya sika na YouTube. Au moins na ba vidéo oyo to lobeli pas mal de choses et ko sala obola mobele nzambe apambola yo. Nalobaki bo s'abonner massivement, bo partager parce que ekosunga pe ko pambola bato ebele pe nzambe akozanga te ko kanisa yo. Et soki to komi na ba abonné ebele et o permettre biso to sala ba live pona ko pesa bino occasion ya ko tuna mituna ndenge bolingi. Et c'est un peu ça en fait. Nalobaki lelo tozo lobela likambo ya réputation. La réputation. O ezali toli kati na bonzambe, nalobaki ete tokobanda kotanga Biblia. Tope tokobanda kopesa ba verset et faute de temps mususu moyen ya ko tanga ba verset ekozala te, mais néanmoins tokobanda ko mentionner pona ko permettre bino bo lekana ko vérifier ba écriture, tope ko méditer yango po esunga. Toli kati na bonzambe nalobi tozolobela likambo ya réputation. Bien aimé, eza sujet moko intéressant, eza sujet moko vraiment fort, eza sujet moko malamu mingi, donc ozo concerner mutu nyonso. Et na osenga na yo olanda nga na bokebi. Partager lien, partager émission nzamba opambola yo. Réputation, pona nini réputation? Bandeko simplement parce que réputation lelo o ekomi eloko moko ya kosakana nango. Et nalobaki tokolobela ba sujet oyo ya makambo tozo vivre na communauté. Pona kotia mutu nyonso à l'aise, pona kotia mutu nyonso na pona ye. Réputation soki totali lelo eza eloko moko oyo bato ebele bazoye ba valeur nango te. Bazoye ba importance nango te. Bazoye ba tina nango te. Et bato baza ko sakana na réputation. Mutu ako sakana na réputation muninga, mutu mususu azoko sakana na réputation na ye moko, azoko yeba te importance ya réputation. Soko yeba ki mama nde makambo ozo sala ngote. Soko yeba ki ndeko na nga nde biloko ozo sala te.
nde biloko ozoloba nde okoko loba yango te soko yebaki yango moni lelo na ye bandeko na lisungi ya nkolo pona kotalisa moto moko importance ya réputation soko ozali ofungoli makomi soko oza na bible na yo ou soit okokoma verset otangi nsima excusez-moi toza na livre ya Ecclésiaste na chapitre 1 verset Ecclésiaste chapitre 7 na verset 1 Ecclésiaste 7:1 Bible ezoloba na biso une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Car na partie awana bandeko ba comparer réputation na parfum. Balobi même que réputation eza na motuya koleka parfum. Pourquoi? Parce que parfum soki o fuli yango nde tolobaka kopompe naza awa mais solo e obimata musu libanda. Donc mutu o azoya avant même akoma bisika nga naza akoyoka déjà solo wana bisika azouta. Na nzela avant akota awa surtout ba parfum makasi ezalaka bandeko toyebi ezala ya nzoto ezala ya ndaku ezala ya toilette toyebi ezala ba parfum mususu kutu ezala ba branche kango ka po epesa odeur moko bien. Donc okozala musika et à quelques mètres et à distance mais bisika o parfum batie parfum wana eza kutu ata pembeni te mais yo so yokaki yango oyoka solo wana. Donc soki solo eza mabe oyoka solo bien te soki pe solo eza bien oyoka solo bien eza nde mona réputation ya réputation avant même okoma bisika ozokende to bisika mutu azali to mukolo likambo aza kaka na musika oyo kozala oyoka son nde toloba na lingala likambo salimi na Angleterre mais na espace surtout lelo oyo par rapport grâce à réseaux sociaux to pe via réseaux sociaux oyoka mutu aza na poto mais na espace ba seconde lisolo ne betami na Kisasa mutu aza na États-Unis na espace ba seconde lisolo ne betami na Londres en Angleterre. Réputation. La Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Maman basakana na réputation te. Papa basakana na réputation te. Na lingo pesanga litoyi. Certainement, au tirer quelque chose. Na mateya na biso ya lelo s'il faut to benga bongo. Oui. Réputation bandeko ekobongisela mutu vie. Réputation ekoyipe ko bebisela mutu vie. Réputation ekofungolelo ba porte ndeko na ngai. Kana lisolo nonde bayoki yango amwa si wana ya solo ozu musala. Otamsu e propulsé e pesi coup de pouce vie mobimba otika lisuko lelate. Otika lisuko kelelate. Et de même réputation ko kangelo ba porte. Balinga bazona musala balinga ba pesa yo opportunité ya kosala eloko songolo pakala ozwaki opportunité ta mususu audience moko to babengi si okutana na songolo mais réputation esali ke ekati pont. Donc eloko faloko simba moyen ozwa susu ezate bandeko na ngai to sakana na réputation te. Tozo sakana mingi et ce n'est pas du tout bon. Sur ce, mingi bazo kobosa na ke ba retomber to pe ba conséquence ba makambo ezalaka. To betana lisolo a réputation. To lobela nanu réputation. Na lobaki Bible compare réputation na parfum. Avant même okoma déjà oyoka son. Avant même okende oyoka solo ou soit ya malamu ou soit ya mabe. Yango apôtre Paul azoloba je crois na 2 Corinthiens. Tozali ntunga, tozali solo. Ya bomo ipona basusu pe ya kufa pona basusu. Réputation.
Bandeko, nalina illustré loko moko. Réputation, eza lokola. Bapesi yo sani ya nguba. Balobi na yo, tambola 100 mètres par exemple. Bwaka mbuma moko nzela nzela ndenge ozo tambola. Bwaka, 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 bwaka. Nalina illustré quelque chose. Ti bisiko okoma. Tango komi, obwaki nguba nyonso lelo en chemin et sili, n'est-ce pas? Balobi na yo, ok. Zonga nzelo zongelaki. Lokota nguba obwaki. Nguba nyonso obwaki na nzela ozongisa ngo na sani to na kopo etonda ndenge otondisa ngo te. Pona nini? Okuta nguba musu banyati. Ekoti na sa mabele. Okuta nguba musu bandeke bale. Okuta nguba mususu. En fait, bref, na suka nango o récupérer nguba nyonso te. C'est ça la réputation. Mama, sango soki esi ekei. Ekei. Papa, sango soki esi ekei. Ekei. Yango bandeko tosala très attention. Na makambo tozo sala. Na makambo tozo loba. Bandeko, ebele bakufa. Kapo na les ondi, hein? Bapanzi sango, babeti lisolo, ta musu ezaki bongo te. Ta musu ezaki yango te. Mutu ayoki, motema ekangami. Ako mutu komataka batension, ako mutu komataka batension ti ememie na liwa. Bandeko, eyana batu bayoka basango, ya likambu na ye. Ayoki lisolo na ye babeti yango. Ta musu eza maamba lokuta, ta musu eza maamba lokuta. Mutu asali crise. Ako mobenda loboko na lokolo. Bandeko, tosala très attention na balezondi. Sango oyo ozo panza. Sango oyo yo ozo panza. Est-ce que vérifier information na soki eza ya solo? Est-ce que oza na ba preuve ya ba makambo ozo loba soki eza yango? Kobeta lisolo ya malamu, hein? Koyoka pe lisolo ya malamu, mais likambo oyo ozo loba to likambo oyo ozo yoka wana. Est-ce qu'il faut au rapporter? Réputation. Lelo réputation bandeko komi elo osakana nango. Na uta ko loba to sala attention na mamtozo sala. Na mamtozo loba. Mama, biloko oyo ozo sala, surtout na ba réseaux sociaux oyo. Par rapport à ta personne, est-ce que ebi sango nini? To imagine nini? Yo ozo pesa na batu par rapport à ta personne. Et sango nini batu bako mema to bako tambola nango na kombo na yo. Lelo batu baza à l'aise, to pe bazala à l'aise. Kande na tie caméra boye. Encore réseaux sociaux zala gratuit. Ola lola muki na tongo oyo sale émission au fingi. Olale olamuki na tongo oyo sale émission au lobby. Olale olamuki na tongo oyo sepeli osala oyo ko sala sope fotika bolumbu tikino bolumbu. Est-ce que yebi sango oyo ezo tambola na kombo na yo et ko jouer rôle nini lobi na vie na yo? Bat bae baate. Est-ce que yebi misalo oyo ozo sala yango nde lisolo na yo o bat bako beta? Est-ce qu'on va dans un moment réfléchir des fois par rapport à oyo ozo sala wana so ezama malamu to ya mabe? Est-ce que yebi ba retomber ba conséquence ya ba makambo oyo ozo sala? Lisolo oyo yo batu bako beta par rapport à oyo osalaka. Est-ce que yebi oyo ko buka na makambo oyo batu bazo yoka pona yo? Réputation eko bongi sa vie ya mutu. Eko kipe ko bebi sa vie ya mutu. Maman, papa, oyo salaka na sango batu ba memaka. Oza sir, lobby, soko ke bisika songolo pakala bako yamba yo bien. Bako fungolela yo porte. Mama songolo eska osepela to ko lingo za la camarade ya mwana ye. Est-ce que famille songolo un jour bako sepela ka obala mwana na bango? Bandeko, réputation epesa batu mabala. Réputation ebomela batu mabala. Réputation epesa batu misala. Réputation epimela batu misala. Réputation. Makambu oyo ozo sala. Les amis, faisons très attention na ba acte tozo poser.
Makomi ezoloba, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Des fois, to sala ba makambu, tozo réfléchir te. To posera des fois ba acte moko avant au sala, ozo réfléchir te, mais ozo yeba te lobby et ozala après 10 ans et oza ndenge après 5 ans, après 15 ans, après 20 ans. Ta musu lelo ozo réaliser te. Ozo mona te yango ba lobaka avant ko loba. Il faut retourner langue. Cela veut simplement dire avant de faire quelque chose, il faut qu'on soit temps qu'on réfléchir. Oui. Avant de parler, il faut tourner la langue cette fois. Cela veut simplement dire, avant de faire quoi que ce soit, même de parler, il faut prendre le temps, il y a qu'on réfléchir. Makambo na oloba, to lisolo na olingana beta. To makambo nga na olingana sala, to makambo nga na osala. Nazo lukana sala, e ozande ni lobby. Malheureusement, to sala ba projection te. To zora tante à revendre, au réfléchir, au tala lobby, sima ya mikolo. Yaya lelo ezalaka ya mutu lobi ezalaka ya nzambe. Yango moni toli kasi na bonzambe yepo ezongisa biso na nzela. To comprendre vie. Que Seigneur mutu a vivre pour na yete. Mais Seigneur mutu a vivre pour na nzambe. Parce que c'est lui ton créateur. Pema ozalaka nango ezalaka ya yote. Et Seigneur lui honoré mutu apesi o pema wana. Et Seigneur lui honoré nzambo apesi o pema wana. Oyo ozo sala il faut glorifier kombo na ye. A cause sepela un jour azui pe mana longo lizo le tali likolo wana makasi to sa elorote. Batolo betaka wana ki makasi ola ki sara munoko ebelo sala ka wana mama. Bomo na ezalaka ya yote soko yebaka te. Bako fingo ya ko finga batu. Yeba ke mukolo pe mazali. Yeba ke lobi ezalaka ya nzambe. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme. Alléluia. Tango ko tambola. Yako pona. To yako sala. Oulala, Seigneur n'attend verset haut. Pona loba n'importe quoi te. Ce n'est pas l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. En fait, il n'y a loba nini. Au monita ozo tambola. Yo zo kansane tiyeno ezangande. Mutu nazo sepela. Na kende bwe na sala bwe. E depandara na nzambe. Pozo makasa rotele manatongo eza nzambe. Oyebi boni bazalaki bien. Balali balamuki sute. Oleki ba on elo te ni na makasi, ni na kitoko, ni na munoko ozo sala wana. Vie ezalaka ya nzambe. Bandeko, faisons très attention. Faisons très attention. Na ba acte tozo poser. Na misalo toko sala. Nazo beta lisolo a réputation. Sango, sango. O batu ba yoki. Lisolo ba yoki na kombo na yo. Mama. Eko fungolelo ba porte. Eko kangelo ba porte. Eko bongisa vie na yo. Eko bebisa vie na yo. E bele bazwa mabala ka pona réputation. O mwana mama nani. Toebi kala. Mabala ezala plus ndengwana. Tata moko to ndeko mo azoluka mwasa ko bala. Famille mo baluka babalisa mwana bango na famille mususu. Mwana o Mireille. Wana botika. Nini ma ekufela mbwa. Ya solo mbala moko lisolo ekufi. Nani mwana mama Chantal nani Angèle wana mwasa ko bala ya solo mwana moko luzito mwana moko ayebi ko respecter ko linga batu mwana moko surtout likambo ya respect lelo oyo batu matako la mukane na tongo telemi likolo ya caméra afingi na ye aotala âge na ye te aotala kibomwasi na ye te aza à l'aise azoloba na ye azo sala na ye et c'est triste et regrettable, c'est vraiment malheureux. Azo yeba ba retomba, azo yeba lobité, biloko azo sala na ba conséquences ni ekokoute. Na bana ko lobato keba na ba action to pe ba acte tozo poser. Ma combien zoloba la renommée de Christ c'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Misalo ngolo azo sala. Ndezo sala ete sangone panzana. De même oyo ko sala. Ndeko sala ete sangona yo e panzana. Toebi Ronaldo comme footballeur, n'est-ce pas? Grand joueur, réputation. Déjà par rapport à Moussalo azo sala. Mama, yo ba ebi lokola nani? YouTubers. Wa finga kabatu. Wa ya na caméra fingi mama muninga. Aye na caméra fingi mobile ya muninga.
aye na caméra fingi bana badisebo ya moninga, aye na caméra lobby o akoloba réputation, sango na yo bayebi yango ndengo na yo mutu makasi, yo sakanaka te, yo bangaka mutu te, ozobosana ke pozala oyo ozali ezo dépendre na yo te, lobby ezalaka ya Nzambe. Les amis, ce que nous oublions, c'est que tout ce qu'un homme aura semé, dit la Bible, il le moissonnera d'une manière ou d'une autre. Bandeko sima mikolo, très bientôt, et belé, bobanolela entre 4 murs, topé contre mur, koluka secours. Peut-être aux ala trop tard, c'est ça. Le temps, yango obongo la motema ndeko na ngai. Bongo la motema mama, bongo la motema papa. Nazolo bato keba na ba action tozo poser. Yo salara nini, sango na yo batu bayebi yango batu bayoka sango na yo na forme nini. Lelo o eza na batu ebele, pona bango eza lokumu. Baye mobala basi ebele. Baye mwasi soki ya ndenge nini. Baye mwasi ya impoli. Baye moyibi. Oui, lelo koma lokumu aye deux fois te ya soit par carte. Ya zaboye, ya grand yanke. Nga ye mo ya bayebi grand yanke. Ye bayebi abanga mutu te. Ye bayebi mutu abiyoma. Do soki yindi awa mutu osimba zate réputation. Lokumu na yo. Mais ozobosana. C'est qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pourquoi retenir yango? Lelo ezalaka ya Nzambe. Lobby. Pardon, lelo ezalaka ya mutu. Lobby ezalaka ya Nzambe. Na bandeko loba bandeko tokeba na makambo tozosala. Sango na yo. Tope lisolo na yo babeta yango nde nini. Amal, ambien, osalaka nini? Etant bat babeta masolo no baloba nini na personne na yo. Oza mutu ya ndenge nini? Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Peut-être au monde en le kumu. Mais tala tu peux réaliser, mais quand on vend il faut réfléchir. Lobby, ba conséquence à ma cambone aux anini. Bandeko, toke bana basango, toke bana biloba loba, toke bana bama solo tozo yoka, pe oyo, tozo ko transmettre de bouche à l'oreille, surtout les kamuna réseaux sociaux. Les lo ba youtubeur, ba vérifier information te, ayoki likambo, mbala moko ake na réseaux sociaux, abando beta lisolo muto ndira vana na muto na ndaku moko. Abando beta lisolo mutu e lisolo ngonga tanga zo beta ngo. Oh non, c'est pas vrai. Na mitunaka, est-ce que na ba communauté mususu ba mambo to salara? C'est vrai, ma beza partout. Mais croyez-moi, ba makambu mususu to zalara nango mususu nyonso te, ba makambu mususu to zalara nango biso ba congolais. Ezara epa na biso. Surtout na o etali likamba o mema sango. Ezara epa na biso. To sala ngo mabe. To sala ngo mabe. Mabe makasi. Il y a pas longtemps, et ça, les seulement où ningisa réseaux sociaux, plus ou moins 2 à 3 semaines passées. Bandeko presque mutu nyonso yoka kya mutu nyonso alanda kyango. Une sœur na ebi epete na yoka kande bat bazo beta bazo tambola nango. Na kombo ya Karine soki na bosanite. Mobali na sala kombo bon. Bato bayebi na ba musique paraît bayemba ke je connais pas. Na kanga ipe kombo angote. Mobala ndeko na sala kombo do c'est une personne o ayebani. Bakangi sope photo bazu soki vidéo ya mwasi moko azoko embrasser mobali. Soit disant balobi ezo salema na Congo. Na matadi soki na boma bisika bat bakenda ya ko dédouaner ba conteneur. E balobi ezali ndeko mwasi wana o mobala sala kombo. Mais non, qui n'a pas insulté? Ba fingi mwana mwasi oyo ndumba. Bulawayo. Kena ko sala kindumba na Congo. Kena ko dédouaner ba conteneur ozoko bimala ba douanier. Bandeko, ba youtuber ba sali ba émission. Na moni ba émission même live à Facebook na komba mwana mwasi oyo. Oulala, oulala. Est-ce que boyebi ke mutu akokufa?
c'est vrai likambo oza ya lokuta l'état nzamba justifiaka mutu l'état batu bayebaka eza ya lokuta oyo ozosala wana est-ce oyebi ke okobomisa mutu est-ce oyebi ke mutu akomata tension et puis après akufi ba youtubeur basali ba émission bafingi mwana mwasi ondumba mwasi ya libala bongaka na kindumba te mwasi oyo bamisu basali ba émission na Facebook live bafingi na moins de 24 heures kaka au fait bamatoyo ka eyokaki ke eza songolo ka bamatoyo wana eyoki susu ke non eya nango ye te likambo munene boye oza pas à l'aise ovérifie information te ovandi mpe liboso ya caméra bazwi yo bilili soki bafilmage soki banini oyo okotisi na chaîne na yo sans vérifier osali mpe émission live ka mpo oyokaki sango na mosika sans vérifier bopanzi sango réputation. Qui n'a pas insulté cette femme? Qui n'a pas dit quoi? Biso yeso yokaki on était déçus, mais non, moi c'est libala bongara na maramba boyete. Mais après tu veux apprendre que nous ezana ngoyete. Bandekolo esalinga pasi kolekeza nini. Bato babetaki masolo ya mwana mwasi oyo. Bato babetaki li solo ya mwana mwasi ndumba. Bato balobi ke mwana ata moko azongi te. Po akolobake bandeko bolimbisa. Lisolo etambolaki ya ndeko Karine eza nango yete. Ndeko Karine limbisa. Parce que nga pe na yokaki koyoka. Basenga ta bolimbisi. Et baleka na ko réparer parce que le pardon ne suffit pas et l'on va te bailler baka. Surtout tant au sali et l'on va mabe makasi surtout envers ton prochain. Après qu'on senga pardon il faut réparer. Ok yo longole à ta émission. Malheureusement personne ne l'a fait. O muto zongata aloba misu ba flasher car ya reflasher. Abanda ko sala émission na musu na mesana ko sala ba émission. Et non, nazwa ki information bande kwa Karine babenga kinga balobi keza yete suki wana point bar. Niko senga Karine pardon, pour ça l'émission au finga endumba au sala ki toute une émission à 1 heure de temps. Ba misu ba salé ba émission live na YouTube bazo benga na ba téléphone pendant 2 heures 3 heures de temps. Mutu mo azongi ta sala même émission ata ya mulaite aya ko senga bolimbisi a permettre pe bato ba benga po ba bongisa. Mais bato wana ba yebi keza yete. E batiki pe kaka émission yango na ba chaîne na bango ezokotela bango ba vina mbongo. Mama, ofuta. Ofuta, détrompe-toi. On ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nde loko tobo sanaka. Tu es à l'aise. O panza mutu sango. Na likambo lokuta. Et bato ba benga ki ba youtubeur ba pesa ki vidéo na histoire yo quand eza banane era bato ba yebi ndeko balika ba salir ouais alingana ne yete asepeli asale bongo to mona ngo eza ebele ebele likambo yebi ni tena ni abutisa ni mutu ni makolo ozo kamwa ndenge sango ozo tambolo ni likambo e bana ndeni non eza yi mutu moko avandaki to batu moko bavandaki neti balingaka yo te neti basepelaka na yo te pona eoloba nango ata bakinois par rapport bango nde bayebi le pourquoi osala bango mpe ntango mosusu mabe te bozalaka bien ntango mosusu boliaka osungaka bango me neti balingaka yo te basepeli bamonte coup baélabore plan bapeti lisolo ya lokuta bacreye oyo bakocreye. Et plus loin, plus grave que ça. Combien bazo sala ba émission, to ba vidéo montage. Ya bolumbu. Et ya likamsongolo pakala. Kapona ko salir mutu. Réputation. C'est vrai. Ngai na ebi keza yete. Mais est-ce que boza sir batu nyonso ba ebi keza yete? Et bele batika na mutu.
Et on a illustré qui nguba illustration ya nguba na ebandeli. C'est ça la réputation. Ozotambola olobi osala marche à 100 mètres na sani tona kopo nguba obwaki yango nzela okomi liboso to pe na destination olobi na sala marche en arrière nazonga na récupérer nguba na ngai ozwango nyonso te. Okuta misu bale na bandeke okuta misu baniati yango o récupérer ta misu katikati te. Les amis, ne jouons pas avec la réputation. Ne jouons pas avec la réputation. Réputation eko bongisa vie à mutu, tout comme réputation eko bebi sa vie à mutu. C'est triste et regrettable après avoir fait tout ça, mais bazan na bango pe à l'aise na po na bango na bango la vie continue comme d'habitude et ba misu basola même 2 jours a obetara lisolo azo finga mwana mwasi wana ndumba, mais la pauvre innocente a yebi eloko te. Réputation. Aujourd'hui, nous devons se permettre nyonso na ba réseaux sociaux surtout pour azala soki to akoma nani na ebité to ebité parce que mutu nyonso alingi ba yeba mutu nyonso alinga sala kombo mais ko sala kombo ya mabete sala kombo ngo bien yo kombo zo sala na lolenge wana ozo sala kombo a mal yo ya ko finga bato yo ya ka koloba n'importe quoi yo yaka kokosela ka bato makambo. Réputation. Réputation. Toke bana mam tozo loba. Toke bana bama solo tozo yoka pe tozo beta. Lika mususu tozo bete la lisolo mama. Eza nango bongo te. Mususu kutu. Eza peut-être eza bongo babakisi ba pilipili na ba mungo. Mususu exista te. Lisolo bozo bete zala te exista te bakosa bafonda bamonta bande on a biso ba beta ba masolo na ba YouTube ba histoire nzamba pambola bino et à mabete surtout pour na ya bato ko conseiller bato par rapport à ba réalité ou ezoleka mais tant ozo beta lisolo ba pesio ozala kite loba na batuke ba ebisinga boy kobeta ngo to ndire ozalaki wana parce que belé ba obeta masolo on dira azalaki a qualifier mutu de tout s'il faut même finga fingi même ambazolo ba na preuve ezate mambone za solo tali so to beta ndiro na biso Karine na moni youtubeuse moko oh non c'est pas quel acharnement. Abi certainement a yebinde ko mwasona nzoka nda mona ata ko mona te. A mona ata ko mona te parce que soka yeba quand même de vue. Alnga comprendre na vidéo na ke eza yete. Parce que bandeko babengi bandeko na y paraîtrait babengi balobi ke ndeko na biso azala na tattoo bisika boy. Ndeko na biso azala na piercing bisika boy. Oh wana eza yete. Mais muto obeta on dirait baliaka na esani moko. C'est ça les Congolais. Quand on a zolo babo, mutu musu place à vandi. Ah, te moi son on a ebie. Nani, grande dame, webi, na ebie. To kola na bango côté moko. Ya solo, oh bon, comment on est dans nani? Comment on est Dorcas? Ah, Nzambe. So ke bisika na kole la. Okuta ko na biso mubali. So ebisi papa. Tozala bisika mona Dorcas na pota otuno nani Dorcas nde nani. Comprendre? C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Bandeko, réputation. Ezelor osaka nangote. Une bonne réputation, dit la Bible, vaut mieux que les bons parfums. Faisons très attention. Tant ozo beta lisolo mutu yaya. So ozana ba preuve te. Lobake na yoki. Ezala ba masolo mususu kutu. Importance a robeta ngo pesa la raté. Parce que yo mema mikumba, o mema masumu apamba. Oko sumuka. Surtout basali na nzambe ba pasteur ba sambwa batata batu. C'est vrai, nous vivons les temps où ba faux bazali ebele. On est infiltré. Ba leki même ba vrai. C'est la Bible, hein. Ngate Bible me te préciser.
Tozo vivre temps so muto alobi na oke ba vrai ba leki ba faux akosi yo. Tozo vivre temps oyo ba faux ba leki belé ke ba vrai Bible ezolo bango. Mais tout le monde n'est pas faux. On ne peut pas parler de faux sans parler de vrai. Donc s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ba pasteur boni ba panza bango sango bande kona mambo ba yebi ni mitu ni makolo. Mais neti ya mosali na nzambe. Mamunyo swati kaka na maboko ya nzambe. Ana tante tam swale kana bilili neti nga. Ako sa droit de réponse. Ako se justifier. Mususu tellement pasi, choc, coup. Et les cas durs mingi. Courage coup tout mususu les amis, ça fait mal. Il y a de ces choses-là. Hein? Personnellement, n'a pas cet exemple. Et ça n'a pas mambo mususu. Bon, je parle pas de ma réputation, hein, mais n'a pas mambo en général. Les Camerounais, ça l'a tellement pas si j'en ai expérimenté. Hein? On n'a même pas au Kanisango. Et ça l'a tellement pas si surtout sur Zobeta li solango. Ndeko mo asalanga mabe, ndeko mo azongisa boy, ndeko mo asalanga boy, personnellement j'en ai expérimenté. So zo kanisa ngo to zo betela o betango li solo, o ka penze stoma na kati. O la la tam sou bien te. Comprenez? Les amis, faisons très attention. Et belé ba kufa likolo makambo yo. Tina oloba na na maya misu. Ebele ba kufa likolo makambo yo. Ebele ba bela likolo makambo yo. Ebele ba bimisa ma ya misu ya mukolo moko te mi balete misatu te likolo makambo yo. Ba panzi esango na likambo ayebite ya mabe. Ouais sali ete ba kangeli ba porte. Bande ko ba église combien kufa likolo réputation. Mosala nzambe osa musala nzambe. Abandi na pasi avec 2, 3, 4 membres. Neti moyini musane yango wana ko utiliser ka bato bazana na bandoki. Église ekufie panzani. Musale zongi ya 0. Abandeli ta musuna 4, 5 personnes. Peut-être, oui, c'est vrai, tous en habitude dans le banon. Nzamba ko asime, nzamba ko pourvoir, nzamba permetaki, nzamba lingaki. Mais ba conséquence ezalaka, hein? Surtout si la personne est innocente. Bande konangai, ça fait mal. Bato ba kufa pona marambo yo. Ba pandie sa on a likambo ebini mutuni makolo. Ebele mabale kufa. Combien bazala na ba fiancé. Muninga oki motema pasi likunia keto. Akoti si songi ke mwaso lingo bala mwasi te. Azandumba tala ya solo libale kufi. Et koufi, même en balokuta. Le temps vérité a kobima après 2, 3, 4, 5 ans, ils aiment en balokuta. Mobile wana si a bala moi si mususu. Donc li solo la robeta masute ba rozonge la rason de koana te. Et boni choc tellement tikala na ovi pe mbata musa tikala ke suko bala te. Bande ko bele ba sala ba AVC. Sango. Réputation. Mambo ebini mutu ni makolo. Mutu akangami bakene na hôpital atikali na défaut vie mobimba. Vie ko mukuse. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare que tout ce qu'un homme aura semé le moissonnera. Yo ozala na habitude ya ko panzara batu basango ya ko betara masolo lokutala bakombo batu repens-toi. S'il y a possibilité au réparer, kende ko senga bolimbisi réparer. Parce que zana batu mususu bandeko bakosela bango makambo te. Yala batu mususu bafingaka bango te. Ezana batu mususu basala bango mabe te. Ou soit ye moko ko se venger, ou soit Nzambe na ya ko telema ko se venger. Oui, il y a des hommes qui se vengent, hein? Il y en a batu tellement à se faire justice parce que trop c'est trop et les cas. Peut-être yozo c'est la vengeance wana na moi. Yo mona ke yo amuto makasi. Yozo mona ke non oza na Europe ben je sais pas moi où, na France, Belgique. Okozo a caméra yo fini na yo barozwa yo api barosalo nini. Mama,
papa mutu nyonso azala mutema ya kosupporte te mutu nyonso te mutu alobaka na tiki na maboko ya nzambe ezalaka na phrase moko ezalaka mokuse na moi me na butu esalaka badega bakokomela yango balivre ezalaka na phrase moko ezalaka mokuse na moi me na butu esalaka badega e badega wana ezalaka palpable physiquement phrase yango ezalaka nini zela omona to mpe zela okoyeba ngai mosusu ezalaka ok tokotala surtout wana lokolo bi mutu ya makasi beta mokuse me na butu Bible ezoloba malédiction sans cause eza sans effet mais so cause ezali mama nzambe akoprotege yo te parce que monde spirituel eza monde ya principe eza monde ya basentiment te ezala oganga akombo ya nzambe mais soki babrèche ezali mais attends-toi au retour o asali ngai problème te toaka na mokili oyo ase mama ta mosusu ozobeta tolo okanisi yo moto ya makasi oyebi te ebele bakotela bango ndako ya nganga afinga mutu asala mutu mabe e mutu wana alobi ye pa kozongisa kosevange ntango tozokola eza bamasolo moto bando oyokaka ya de ces jeunes filles oyo okazala munoko azala lolendo afinga bana mibali ebele basuka mabe oka babwakela ye maladi ya solo oka babwakela ye mauvais sort vine mobimba bala te atikala kobala te. Les amis, faisons très attention. Na bande koloba o nyonso tosalaka tobukaka yango bato ebele bamonela bato na nzambe bamonela bakretien bayuma abike na kobetela nga paster mbata mutu lokola ngai nasi nayoka tata moko aosola na camarade na ye mwasi na ye paster na bango ayaka souvent parfois epa na ye boni mama oka tata bato azoleka na ye se mwa lilendisi alendisi tata na tellement mutu bazuwa moko mosusu bakimpine mata landa paster mbango abete makofi mais c'est bien bon azalaka faux ndenge bomesana kobenga bafaux sora aza ya nzamba solo et à serviteur de Dieu la grandeur d'un homme de Dieu, je l'ai toujours dit, c'est la grandeur de Dieu en lui. Oui, je répète, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est la grandeur de Dieu en lui. Et à la mutu mususu, il a tout consacré. Bo mwana na ye nyonso ye po na nzambe, akoma lisu ya nzambe. Na ilistra ngone lo moko. Bo ebita tozokola, et ana ba famille ya bato makasi on a lopango wana kuna jeté do bana bango bazala so ba osangana ta abundisi wa fingo abeti yo ozobanga so na meko beta problème na bita na za mwa muke na za matumboli makasi mais so beti nga na grand frère na ngai ya tonto ako beta yo po anini po beti leki na ya ndenge moko Mon basal na nzambo bandeko to mesana ko finga ko monela ko sakanela. Faisons très attention. Oyebi alliance ni na nzambe te ya. Ya ba misusu okoyo che musapina lisu nzamba obeta yo. Ta musu après 2 ans, après une année, après je sais pas moi. Mais ana mususu ka tango sali wana attends-toi aux choses. Bon malheureusement ba mambongo mingi eyeba na kapenza te. Yo zo mona ke non nazala na cancer. Mais oyeba raté cause à cancer wana. Tellement pour sambela te oluko tu na nzambe te oluka po oluka otu na nzambe to bondela to eba origine to source ya likambo wana oui nazo bangisa mutu te mena olakisa bato ba réalité à vie bandeko mutu nyonso basala ke mabete mutu nyonso bakosela ke maambu te mutu nyonso bafinga ka yete mutu nyonso bafinga kete. Je vous parle ces vérités parce que na yebi maambu ango. Je suis servante de Dieu. Tomona ebele.
toyoka ebele. Kana mboko toza na ville toza. Yana pasteur mo bato makasi moko baya une fois ou je sais pas plusieurs fois dans l'église ne ba menasa basala o bakwa ko sala. Mais tant que bato ba yebite, il y a des conséquences na ba vie bato ebele. Moi personnellement je vis, j'ai assisté. Mutu penza ya koluka pasteur. Ti butu a okendete tellement pasteur azana musala ya munena ko sala. Kwa nini? Impuissance et bétail. Impuissance et bétail. Mais Dieu merci pour lui. Il avait quand même compris. Qu'il fallait yesenga bolimbisi. Ba bondeli po na yazongi mobali. Ebele. Muso alala apongite. Insomnie libela. Azoka mungongo so il faut que yesenga bolimbisi. Bandeko, faisons très attention. Faisons très attention. Yana ndeko mwasi moko. Ka ba prière to sala ba prière ba en ligne. A prière en ligne, maman mo azane na Congo na Kisasa ba ebi maman prophétesse. Asangisa mo batu babondelaka. To ebi na Afrique batu bazala pe na mo ba réalité na bango. Mama ta mususu akolelela mwa ndeko azobondela pona mama ne fils kata mwa lipa. Ya lisumu te. C'est pas un péché. Et moko na bango so ngungini na swaki je sais pas ce qu'il y a eu. Batu mususu bazala na ba semence bien te ya kindoki. A komi ko empêcher baninga basambela et loro fallait ko sala fallait okosela mama pasteur ona makambo mama prophétesse makambo kazando ki a moyibi mbongo azambikudi aza escroc a komi ko use batu po yiba bango asenga bango bambongo parce que ça nde ba biloko ba beta ba masolo pona ba pasteur et consort moyibi tout ça et maman a constaté que ba prière ba kota rasute. Et ayoki ba son nde to ba na lingala ke ye moyibi ye mbikudi ye tout ça a mosal na nzameti tout le monde n'a pas ce courage a tomboli téléphone olobaki nini non surtout muto na nzamba solo non a osala ngote et maman na yoka pasi na motema koka pasi na motema lela epa nzambe mama loba na nzambe ngana to yebite. Et ça pris du temps pour bat bakanisaka et na loba au sangelo ota kenange pa ite na sala et misu bakenda même plus loin que menacer passer na église pour ani pour moi sina kena en église donc pour na ende moi sina kena kuna certainement comment makango pasteur parce que c'est ça bato belé mi ba le belé ba papa belé surtout moi na ba église c'est vrai. Misu bazana ba raison na bango valable mais mingi za la rapport na ya mona ka no ba passer nyonso bazara ba escroc donc de moi si na ya kuna mobali na ya bimara na moi si na ye pardon passer abimara na moi si na ye ebele baza bongo ça pris du temps ngana loba okenenge pa été ngana lobaka ngana beta kutu 5 vie normale ba whisky nozo mela ba fufuna mine nozo lia bakata fumba nozo kata ozo benda bote moi yombo na mutu oche moi pièce vandi na nzoto ba sentir mobali encore ozo lia libende tango ozo leka ba jeune fiko omona ke no vie yango papa olona ki obuka lobi à tes 10 ans ouais. Et les cas qui tend, ça fait plus de 3 ans, 4 ans. Et la dame est atteinte de cancer. Comprenez? Culpabilité comme ça là. À sentir que maman salaka parce qu'ils ont aka l'esprit à nous. Ils ont sarabiso. Maman na sa Maman prophétesse abatu. Fallait quoi banda ko luka numéro maman prophétesse pour senga bolimbisi pour maman prophétesse abondela pona malheureusement pour elle maman prophétesse n'était plus là. Abenga na Kisasa sala tout ti azwa numéro de quoi maman pasteur. Non maman prophétesse boto yebite so maman prophétesse
a voyagé à solo, toyebi te. Aibise bandeko ne ba pesa numéro te, toyebi te. Mais ce qui est vrai, ndeko wana azwa isu numéro mama prophétesse te. Mingi ezala bongo. Ça a toujours été trop tard. Oui. Yango maman, sala très attention. Papa, sala très attention à mambozo sala. Et cause à la trop tard. Et cause à la trop tard. Bandeko combien to kotisa trouble na ba foyer ba tulikolo ba sango, réputation. Na bandako lo bazana ba tumusu ba sala ba mabete. Na hôtel maka mingi plus kolobam en ce qui concerne les hommes de Dieu. Les amis, il est écrit: qui est-il toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se relève, cela se regarde de son maître. Et là, batu babosanaka, ezala mosali na nzambe. Soka faute liboso nzambe, aza coupable. Parce que la Bible déclare que Dieu ne tient pas pour innocent les coupables, ni les coupables pour innocent. Mutu nyonso asalaka mabe, nzamba jijaka ye. Soko se repentir, osengi babolimbisi. Tu te sacrifies, nzamba yokelo mara nzamba mawa. Voyez, ozaloza nani. O passer wana biyiba ki mwasi ya bato. O passer azongse ya basala boko se faire justice te. Oza mutu, tu peux t'exprimer ou manifester les ressentiments oza nango, eza tout à fait normal. Mais kokende au-delà te, kokende très loin te. Yana bato musu bakenda très loin ba regretta. Boni to pandi ba foyer bato likolo ba sango. Yana passé un moment en France. Bapanza sango ka ba mesana bapanza bato basango. Akenda so bondela pona ndeko mwasi. Et mobala mwasi wana a créé ba histoire, a kosi kozolo ba photo lokuta soki nini. A panzi sango, ce qui était triste. Même la femme du pasteur azaki capable de soutenir mobali na epona ezayima amba solo. Ba photo alobi mama, na geno bondela pona mutu na salaki eloko moko te. Et s'avérait que maman pasteur, chaque week-end, a comment au de Belgique. Vendredi à Kiarozon à dimanche. Mobala lobate pour nani parce que mobala est Ndumba. Et l'homme n'avait pas de justification à faire. Il ne faisait que prier. Vous savez ce qui s'est passé? 2 ans après, 2 ans belé, hein? Moi, je suis en Belgique, certainement, c'est à Joaki Makango. Alingi suko sentir mobali na poussa na pembeni na été mais maramba lokuta voyez un peu réaliser trouble beaucoup ti poto pito pale na famille bato. Croyez-vous tata na malgré tout c'était à patience après nzambe ko justifier kozongela mwasi wana te et à cause anani ya yo bakabo ebande ko eza ebele 2 ans après ndeko wana zaki mourant na hôpital hein. Avant kata motema sengi balukele passer on a tout bela. Et mosal na nzamba ye batumsu ba ye alobi vérité. Car atango alobi papa na bondeli pona ya kati motema. Bandeko na ngai, faisons très attention. Nazo bangisa batu te. Na yete na ko défendre je sais pas moi, faisons très attention à la réputation. Sangozo tambusa. Makambo yo zoloba, surtout batu mususu. O bazalake, ye moko mutu a créé histoire wana, aza conscient que makambo oya beti lisolo, makambo oya lobi, et a makambo alokuta. Aza conscient, biloko oya, eza monté de toutes pièces. Les amis, faisons attention, la réputation, dit la Bible, une bonne réputation, il faut mettre le bon parfum. Réputation ko fungolelo ba porte. Réputation ko kangelo ba porte. Réputation ko tombola yo. Réputation ko kitisa yo. Réputation ko bongiselo vie. Réputation ko bebisela yo vie. Boni bazwa mabala likolo réputation. Ya malamu. Boni pe mabala ba rata. Misusu mabale beba ekufa likolo réputation. Et tant que likambo eza nango ya solo te, eza ya solo te. Lelo oyo, les gens se permettent de tout, surtout dans les réseaux sociaux. Ako betane li solo a mutu, asaleli yango pe émission, batu bazo benga na ba téléphone, nzambe. Babetele maboko na mambo ya zoloba.
Mais pourtant, yama ba solo te. Ba pesi li solo. Mais li solo ngo mutu a pesi alinga mutu wana te. Yango a créé le kalikambo. Makomi ezoloba na livre Jérémie. Yo ozoko sasa. De toi qui ravage. Tango ko ravager malamu sasa bien. Mais tango yo ko silisa. Nde yo pe ba ravager yo. Mama, yo panzaka basango bato mal. Yo yebaka kaka. Yana batuko, yana eloko moko te o ekoleka ya yebite, ya yebaka kaka. Lisolo bazobetana o menga na yebi o yebi ndenge nini. Yango batu nyonso mokili o bamaambu na bango babenga ko babetela yo. Po yo ndoza super sope hyper nini. Po pesa bango batoli. Yo yebaka kaka, o yebi nyonso. Likambo elekate fotombo la téléphone. Maman, papa, ça la très attention. To vivre tamo mabe bandeko songi to yebango za rapona basi même na ba mibali kutu ba leka. Oka mwana mobali a monter likambo de toutes pièces. Ya lokuta. Na kombo mwana batu, na kombo mwasi ya batu. Na kombo muninga na ye, réputation. Les amis, faisons très attention. Surtout dans les réseaux sociaux. Toile, oezali mutu nyonso. Ex mutu tout. Aoyo kalikambwana, aomona ngo. Olali olamuki. Sopo loti nini, sope ngungeni na suyo. Même ata soki likambo eza ya solo. Façon ya ko transmettre message. Approche o babenga approche. Ozo sala approche na yo ndenge nini. Nzamba pesi nga message songolo aza ndoki. Oye na réseaux sociaux. Mopanga nzambe zo ya mopanga nzambe zo ya bongola motema. Mon Dieu. Na Bible mambo ezate. Ça ne se passe pas comme ça. Na maramunio so protocole ezalaka. Il y a des chemins, je sais pas, schéma à suivre. Na likambu songolo pakala. Tu peux pas te lever un bon matin pour l'autre qui ndoto. Songolo zando qui ou na réseaux sociaux soi-disant prophétesse, prophète. Mama songolo nzamba zolo bana. Bible zolo bana biso nzamba za bolingo. Nzamba za bolingo, muto zoki kopese la message na TV. Ceux qui na réseaux sociaux, ceux qui na chaîne. Abelaka attention. Mama prophétesse. Mutu wana abelaka motema. Mutu wana ako supporter ta musu choc te. Mutu zoko panza sango ndoki abala te. Mobali ni na wa ondima kolinga ke bala mwasi ndoki. Nzambe mutatindi yo. Sérieux? Oso mutu wana kwe akela mukela na hôpital. Crois-tu que c'est la volonté de Dieu? Ata so message ngo ezaki ya solo kela maambu ngo memeli yango wana. Mokili mbaba yoka ke mutu wana zalaka ndoki. Et ce qui est malheureux, les gens clament de telles bêtises, de telles sottises, de fourberies. Batbako beta maboko. Amen. Ngape mususu abakisi ngape na mona kiango. Ngape na lota kiango abakisi na bakombo na mona ipe songolo na mona ipe pakala vraiment. Omoni oyo zo sala. Ba osalo ango. Ouais, c'est ça la loi de la nature hein. Tant que le ciel et la terre ne passera pas, dit la Bible, la loi du semail et du moisson ne passera pas. Oyo zolona. Obuka. Mama, yo ya ko finga batu na ba réseaux sociaux. Obuka mbuma nango. Peut-être ko finga aussi au sambwa na yo elobelo elorote. Yo fingi ata ye pa fingi elobelo elorote problème te mais ye barake. Et yana makambu mo tamso ekomela yo. Oyo baby selo vino mobimba. Parfois ko telema toko zwa micro to caméra ndongo mesana ozwa ka su courage wana te un jour.
99 ezalaka ya moyibi nde tolobaka mais moko ezalaka ya mokolo biloko omoni mpe moza nango mokolo nango nzambe atinda te na mokili oyo mpona babétise oyo ozosala mais orendre compte ya oyo ozosala nzambe apambola bino ezalaki toli kati na bonzambe présenté par la grande dame bokota na MDGD TV mafuta ya sika abonnez-vous massivement faites large diffusion prochainement tozonga lisusu nalobaki toana ba sujet belé tolobela mambo belé et boko sepela que le Seigneur vous bénisse vraiment partagez et likez abonnez-vous mbalasima tolobela mambo susu ya malamu soyez bénis merci à plus.